Hello everyone, my name is Emilia Bywaters and Paul Bywaters. I was born in Congo, RDC, and I lived in America all my life, but I'm speaking to you from Beijing, China right now. Bonjour à tout le monde, Maman Emilienne, Maman Emilie ici. Je vous parle de la ville de Beijing en Chine. Et bandeko nanga ba Congolais, mbote na bino mingi, mbote na bino. Nalingi nalobela bino eloko moko très important lelo. Makambu ya virus oyo. Tala biso na Chine eloko tomelaka mai ya moto okati ba citron na yo ou bien ba concombre ou bien otie ai na kati toute la journée ozomela kaka mai ya moto oyo nde ekosalisa bino eboma ba virus wana eza na mongongo na yo avant meme ekende na nani na kati ya libumu na yo. Pardon bandeko nanga bobosana te mai ya moto na kati ya thermos na yo par jour ozomela yango peut-être chaque heure ozomela omeli soki esili otie lisusu mai ya moto. Pardon nabondeli bino mingi, nalingi yo bino mingi bandeko nanga, muzola beno mingi, mina kupenda sana mwanetu udibimp. Ciao.